Awa mama Belinda na biso. Awa mama Belinda na biso apa ko koma apa ko former bato, apa ko la réalisatrice, apa ko la caméra woman. Ye moko pe azali susu mannequin. Mannequin mama Belinda Kikusa. Belinda Kikusa de nous. Mama awa ezali kamwa défilé de mode tambola batala yo. Yaya na jupe aza, na robe décolletée aza, na robe ya soirée aza. Bongo muto atongeli ya osalango makasi tro ya bela. Ya bela de nous mama tozo zela kaka mon pouvoir ma coquifier plutôt. Awa peut-être au premier épisode lelo mama Belinda apa kozala mama koma moi show non te na linga ona tina yaya na linga yo na tina te tale loko batsaleli mama na ngai tozalaki wana ebele nga akende ka aller retour kaka tokende kaka aller retour et puis toye kozonga Belinda la mannequin moi je suis pardon mais ma biso musika tomona kayope ozo maquiller bato tomonyo na réalisation tomonyo na nini na montage tomonyo na caméra woman. Moi c'est à papa Kikusi na biso pa dani libala kalate to koloba te ponga mona za invité à tantôt pour na mon pouvoir ma coquifier na comme le français en moi bien voilà mon pouvoir ma coffee c'est bon mon pouvoir ma coquifier vraiment bolimbisa français za vraiment mon boulot na été na ki mobangi pe lisusu. Voilà Belinda Kandi na étape mususu bébé olikambo somo Belinda mannequin lelo bo s'abonner bozala ebele baya mwasi nazangi na ebisabine lokomo soki bo s'abonner bo sanaka ba click en notification te na ngonga moko ezalaka wana na YouTube wana okoti o cliquer wana pour ne rien manquer. Awa Belinda na biso na kati ya mannequinat awa komi mannequin bilamba nyonso esimbaka ye awa les abambwa botonga siko modelo pona ebiki apesaka bino ba devoir makasi ba devoir ezaka penya mwa makasi trop. Donc voilà lelo toza samedi et dimanche plutôt le 17 toza le 17 août 2025. Bientôt c'est la rentrée. To sambela pona rentrée à bana na biso, to sambela pona rentrée à bana na biso baleki na biso, batata na biso. To sambela pe mingi pona bela kandi. Voilà, to sambela pona bela kandi, to chaka ina mabondeli, bobosa na kapete soki bolongwe pa belvi kandi, boke pa mama Dinana la douce. Dinana la douce bokende kuna bozale bele belvi auti kokufa belvi bakundi déjà mama ya tega na série mobembo ya mama Dinana kobosana te kobeta bwaka pe lisusu miso epai ya Candy Star yaya biso nde tosalaka bango po batozala bango balongolaka biso ba souci ba stress ya mboko talanga yo 5h du matin tato asia la muki ake na salon ngayo na tika ina ndako na chambre 5h20 na Canada baya mwasi tozala prête lelo mama se lambi po ya lambaka penza asaka ba provision ya kolala kolamukeza ngolo na biso teza nzambe nde mutala musaka biso. Allez à suivre, au s'abonner, au cliquer la notification, au partager, au liker, bo like kaba vidéo, bo chaka ba commentaire, lelo nde lelo kuna bazo beba na bazo kondongba na kaka biso to ata na problème te bango ba panza na kuna ba ndongbana biso to zata na problème moko te tozata na problème te parce que biso to sa musana biso to za focus babi homicide nde kangi maksolo tokoloba te tozo sala ka musana biso. Merci beaucoup. Awa tolobaki tokoloba te awa toze pa noko bana Gaga Star TV tolobaki tokoloba te awa musala na musala focus belvi apa kozala chroniqueuse kozala comédienne
kozala mama ya ndako mwasi ya papa na biso. Mwasi ya papa na biso Dani Kikusa. Na bie bato banda kofinga pa Dani bolembi. Moi mwasi oza kitoko pado tala tai. Atine maquillage te, mais tala maquillage moko simple et époustouflant. Et tumpae. Mannequin na biso belle vie candidate dans ses états. Moi je pardon Nana sala yo. Nana bota yo. Ngoya o. Mokolo ngo voila ya robe no ezaka bo. Tala tai. Tala tai. Tala nzitu. Mabele chongana. Mabele chongana lokola avant midi. Bevi fanda no yaya. Fanda na yo pardon. Fanda na o mama. Oza na baeta nyonso ya mwasi. Jupe oza. Pantalon oza. Robe oza. Tala soki ya sali est simple. Pas trop de maquillage. Je sais même pas ce qui a se maquiller. Tala. Tala matamba yi kokoto. Tala matamba yi kokoto. Belle vie mannequin. Mannequin na biso. Voilà.